retire na biso ezali likambo ya
bango komona ba signe ya ba vert blanc. Soit ndako na bango clôture ezali ya vert blanc. C'est-à-dire ki kimbangisme, c'est-à-dire ozali kimbangisme vie na yo ekomi na idéologie kimbangisme. Parfois ndako na yo omona mingi pe batia ba ndako na bango ba vert blanc parce que ki kimbangisme ezali deya na kati na bango.